déjà bakisi na ye. Et tant que ba spirituels biso tout aux ans, manike mo lobby. Ayo soutenir na pas yebi valeur. Oh Gogan, ta tolo ba Gogan, ta spirit. Non, ya toto ba soutenir ya toto. To comprend ya toto ya tembe donc to eko soutenir. Oh na la biso, ala bi bien que wana na retirada. Tozala wana même moral. Kenda ngola to ye. Alors tant que moni ke non ndako na biso ezoto eza na événement mo to ya. To tia maboko to tia ba poli parce que ni moko pe sa monde. Ko pelisa moto. 25 biso nyonso. Mardi. Ils sont masculins de beaucoup mais au tindika ngo oto benga français tentative de viol na kanda makasi arrête et là c'est capé ya kindo kia bali chel baboti mo yibina ngo kingana ndako ça peine en français lâcher franchement le 25 décembre film aussi na tala ngo waza moto ayo waza moto mo bomba ça peine makasi au salé Koebela watazongi ya omoni koloba kunga ya omoni toye to koti masolo Ni désolé kana mai matali bureau jet set boyebi mokile lo baka mingi pona bureau oh bureau ferré boy alors bureau bobongisa botika koyokisa ba gaulois ba gladiateur Sony siko lelo pona héritier watandable le 25 totori na tour de contrôle ba koko ba lobby nini to ba lobby permission ezali pona conseil héritier watandable tour de contrôle mututu akokota stade de martyr akobima bien kufe kozala te makama ekozala te bokabone komi na ngambo ya presse ozo servir batering ferego la mutu ya mona Afrique centrale Gaulois libéral ebimi bandeko mosusu batikali soki na nini ferego la azalaka accompagné ya chroniqueuse ebele mpe bajournaliste mais ntango bandeko bozwi accès ya koyamba mutu ya mona Afrique centrale bokati bato mosusu ota mosusu babundaka grave koleka bino bato oyambaki fere bino bosali motema mabe boekarte bango boke bino moko oui mais soki ezalaki système ya batour pourquoi pas ndenge bosalaka baréunion na bino nde bozalaka wana bosalaka baréunion parce que quand moi je pars bino boyaka bosali bolobi bafuta bino ngande munaka bambongo ngande munapesaka martyr, mon martyr signifie quoi? Je vous avais dit, à l'époque où il y a un déco à Outikobeta, Nalobaki, conseil Rwanda mon spirituel et Pessi en Congo, on déco à Betaki. Nalobaki, parents où il y a Kotinda mon na ina Kachakra Libulu, et Talié. Nalobaki, où il y a Kotinda mon na ye. Parce que l'ancêtre Balobaki Nanga. Mais ngamo na kitaka sur le terrain ko solo na ba ba tangisa makila pona stade wana ko tuna bango est-ce que permission zali balobaki non mon natie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika pepa sika ya tobina e Congo la mort liwa kufa na bengi yango deux fois la mort liwa kufa Kufa toliwa il a qui nini Yambona kena bonjour bonsoir ça dépend y a ba heure bonjour conseiller spirituel Jiniwei Muchiribara chambre de monnaie force d'argent partout au Bino Bozali monde entier Bogolanda la voix ancestrale les yeux de nos ancêtres c'est lui qui parle
Oyo bansetre balobaka. Oh Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, a pesa un message parce que Dieu parle toujours à travers le conseil spirituel Jinwe Muchiribara. Lelo nazamingi sur liwa. La mort. Koufa. La mort c'est quoi? Que signifie la mort? La mort, c'est une séparation de 3 corps. Un, Nzoto. Yami Balé, esprit. Yami Sato, âme. Koufa. To, liwa. Ezali séparation ya biloko misato. Nzoto, âme, pe molimo. Tango mutu ya kufi, âme ezongaka directement par Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, abengami Bouddha. Esprit ya mutu. Et kendaka au centre enfer et paradis, corps ya mutu kendaka mort. Mais molimo na yetango ke entre enfer et paradis, bat bakansa paradis, ezala soki wapi paradis ou enfer, ils ont d'abord awaka nasi. Parce que vivre misère, vivre na ba moment moro, vivre na ba difficulté, ne enfer. Vivre paix, santé, prospérité, ne paradis. Quand sera tereyom to le barabi sengweza na lola bisengweza na lola oui. Awa na sena nos 8 na lola ndo genozwa. Liwa ezali séparation ya biloko misato. Na bandeli âme, esprit, penzoto. Tango molimo na yo kei batali se vidéo ya mokili. Est-ce que bola moleki mabe? To mabe leki. Ce que bola moleki akoki koza chance ya ko réincarner ou à purifier. Akoki ko botama na pays mususu. Parce que l'incarnation existe. Il y a des familles mutumusa moni mundele mo alinga ye mingi. Mundele na peut-être na vie antérieure, vie passée. Azalaka maman leki papa leki kulu tobe petit frère grand frère. Na vie présent, le col a réincarné botama belge, français, italien comme ça. Mais le col a finité sali. Na yo ba continue mission na Congo précisément. Aye ko zapenda ko pete côté na bino mundele mo be yo au côté na osaka na compagnie mais mundele na linga yo mingi. Besoin affinité parce que Lazare n'existe pas. Ils sont bibliques. Paix na spiritualité et za bongo. Motutu nzamba tche na nzela na même na nzela ya bonjour bonsoir yebaki hasard ezate. Et liwa yango tout ça combien de sortes il y a liwa? Tout ça liwa naturel. Mutu ya koli malamu abotami ya koli malamu. Mikolo na ye koki. Zote lembi e beli. Parce que to botama bébé tongulumi to koli. Ce qui osali mikolo no bien okoki kozonga susu bébé na kimukolo mine longwe na monoko komi koko komi susu konguluma ozongi bébé ndo ozongi simolimo tango nzoto elembi âme esprit elongwe okomi okufili wa naturel mais oyo ba bomi ya koboma muta consulter un charlatan un marabout un occultiste qui pratique spiritisme ou sango moka pratique mysticisme. Tombeau vert, magie noire, magie rouge, magie blanche. Au bomi moutou, naturellement, âme ya moutou, on a un esprit est comme emprisonné. Dans la lignée moko, démoniaque ou diabolique. Parce que bino boko ansaka diable aza satanon. Makambu ya kobo meza mamu ya diable aza moutou mususu, satan aza moutou mususu, Lucifer pas aza moutou mususu. Bien que baza yena za gouverner. Mais mutu sora yena domaine ya koboma. Isa ligne mamoro ya diable parce que diable est plus mauvais que Satan. Et Satan est plus mauvais que Lucifer. Satan est juste pour makambo ya ko détruire. Malédiction, ko longolam mutu na place mombe ko ça wana ligne satanique. Mais ya ko boma makila c'est ligne diabolique. Mais makambo ya ko zongi sa moi si mobali ko sala boza mabu ya bancetre. Et ça, il y a un bon matin, un satanique, diabolique. Non, il faut comprendre la différence de ça. Parce que yo, comment on se confie dans marabout, charlatan, il y a une démonstration, un occultiste sango, yo kanisa za spiritualiste. Non. Baza spiritualiste, là, en plus, baza pratiquer du gagner dangereux. Et ça, il y a une négativité. Baza pèse droite, ba bombe le gauche.
faites attention aux okota nandako nini obetaki kokoko au consultaki wapi. C'est ça. Yo consulté ou liné maraboutage to diabolique mo boto machine magique yo kansi spiritualité non. Ils ont noté. Mutu babomi ko boma nyo soye komi emprisonné komi ko servir. Ndeko wana temple baboma ki ya komi stationné komi mwana bitinda. Wana deuxième sorte aliwa. Naturel pe o babomi ko boma troisième sorte ya liwa. Ezali liwa oyo mutabima ki na kezando bu accident. Posa mokile sili ete babomi pe na nzela ya kisite mais lika mezuye akufi. Lokola désir ya mokile sila ki ete akoki ko koma stationné pa ibabomela ke surtout ceux qui ba na famille bazana muto yebi valeur ancestrale peut-être plutôt parce que nga ceux qui mutakufi na ba relation to na famille na ba sida ba kanu tia bongo na kokoma na liwana na sali lo sambo ko accompagner esprit wana du premier jour akufi tina 42e jour pour alungwa akene bipa esengeli apema soki te ba katcher ba marabout ba nani ba occultisme ba kozwa esprit wana ba komi ko travailler nango ou soit a komi esprit errant a komi ko telengana oh mutu na bino akufa to mona ke kuna ou bien na kanda ya mokili pose sila ki ta ko koma stationné a komi komela bato yango moni bisika musu balobaka awa barside sele maka trop ah place opina bato akufa do bato aliboso bakufa batika la stationné wana bakoma ko benda bato belé bosala cérémonie mon côté ya ko longola bango ko accompagner bango du premier jusqu'au 42e jour pour ba kende bisiko esengeli na bango yango batika la stationné wana troisième sorte quatrième sorte yaliwa ezali nini c'est-à-dire liwa mutasala ki pacte na divinité moko maléfique ba yokanaki divinité wana servir ye autant des années c'est le contrat na bango soge koki bameliye to ba pacte mususu maléfique ezali yo boy ba mela yo pe ba mela bandeko do famille yo koma ko lia ka public ya bato ndeto koma mona ba mise musuba koma ko lia bato azo tafuna bato milimo zo tafuna wana bazara ba famille na bango baza pena ba force ancestrale na bango du moins ba comprendre sur le plan spirituel mais ba famille bazala réveiller yo ya rolela bango mutuka boyete lokolo za leader orchestre moko boye soko tala ba mission na biso bele ya Congo bele ba koma olia ba mission na bango moko eza ba pacte na ya sala na divinité mo maléfique so azalaki mwasi so abimina mission na mobali autant des années mission na kei so aza mobali so abimina danseuse moko boye to bimini no mona ba fibie nano énergie tout par rapport le comme ba maladie akei so pas aza mobali akoki pe ko liaka ba mission na mibali peza ba réalité passé mingi na Congo bo observer na bokese boni o ba leader ba bimana ba mission ba melama baliama ba danseuse pe ba sila ba fiba mibali musu pe ba liama ils ont ba pacte maléfique ya ba leader na bango à protéger famille a boyi ko simba na famille a romboli ya libanda wana ezali ba sorti ya liwa Eliwa lelo simbeli biso batwebele. La mort nous a pris les êtres chers. Ils ont biso batwebele. Ils ont biso ba politicien ba tête passante la mémoire qui résonne. Ils ont biso ba grand homme, ba grand mécène. Ils ont biso ba musicien ebele. Et lelo liwa et tout chaque même ba comédien. Et comment qui série moko ba poison liwezo me bango. Bango na bango boyoka nezali te ba guerre de l'esprit. Mais tellement bazalaka adhérer na ba force maléfique. Par rapport à ba charlatan. Mingi bazo considérer ba tombeau ouvert. Makila. Yango moni ba poison, yango moni ba liwa. Izalaki mingi na ngamba ba ndeko wana. Lelo liwa est simbi sur le plan musical, susu.
ilongola biso bato ebele papa na biso Pepe Kale pe à son âme papa na biso Madilu pe à son âme papa na biso Lambo Makedo so to bandi kotanga baza tellement ebele oyo ndeko wana liwa azwa biso lelo ndeko liwa azwi biso mama Tchala mwana eza biso ba mama na biso abeti masikini eza biso ba mama na biso ba DS eza biso ba mama ebele ilezi biso mama na biso Tchala mwana pe à son âme mère akufi liwa ya ndenge nini toko kota pena ba détail te wana eza mwa famille na ye baonde bayebi nini baosala biso ezaka ke pasi kolele koti na famille musicale na famille congolais ko perdre moi si ya bonga mais la ke biso style moko pe ya ye ndenge lelo tozaka na ba style chacho on vient à biso Quadra Koraman excellence mais c'est l'ambassadeur qui est Kofi Olomide expectal que je salue a pesa style na ye chacho mais pas yana mutwash lelo mera zate tika molimo ne pe makima mais ba famille na ye pour accompagner esprit il y a grande star wana bosale la histoire sache bosale qui d'élévation des âmes de nos ancêtres soka kufa kiliwa ya maboko ya bato depuis qu'azwa nzela moko pepele directement la Dieu suprême créateur des cieux et de la terre ba fongola ye fongola mon spirituel ba ancêtre ba yambai mais soka za liwa ya nzela ya bato keba le bibo koma to mona ki eboye akoki pe ko pesa message à travers ma famille à travers songe parce que songe ezali vance l'équipe avance tout oui zambe pas l'autre muto makanti na ye mais il y a des songes ezali message ba pesio tika liwana ezala liwa ya nzambe oh Dieu suprême créateur des cieux de la terre alobi mokole koki mais soki ezali liwa ya bato ko perdre biso mutu moko boye ka boye ya monene keba toko consulter pe toko tala ngona miso mage toza ba famille biologique mais toza pe famille musicale et famille congolaise mingi ba décision ezwa na famille na ye moi tant que les yeux ancestrales les voix de nos ancêtres na yebi sorta liwa wana ezali wanini mais tellement ezali TV mona ko pe sezate bande ko famille bango mo basala recherche ya koyeba est-ce que ezali parce que ezalaka important koyeba ndeko akufi na liwa ndenge nini est-ce que akufi na liwa ya batu est-ce que akufi na liwa naturel ezalaka très important koyeba bon liwa eloko loko ali panangu bate muta akufi ka bo perdre ye non ça il faut pas le kaboyeba ezali nini eza malamu et puis sur les gens maboko batu ndebo le ka orienter esprit na ye azala utiliser te azala emprisonner te pour y servir nation congolais mingi sur le plan musical donc voilà c'est un peu ça ba sorte ya liwa o tolinga to expliquer na bimi muke sur le plan wana mais na attaquer kaka sur le plan musical lelo bientôt 25 décembre Héritier Watanabe Totorina ya tembe tour de contrôle azobeta concert na stade des martyrs martyr bozorabe mon martyr signifie quoi je vous avais dit na époque ya ndeko auti kobeta na lobaki concert wana mon spirituel pesi yango mukongo on ndeko wana betaki na lobaki parao ya kotinda mona na ye na kati akra libulu etali je suis la voix ancestrale les yeux de nos ancêtres na lobaki oya kotinda mona na ye parce que ancêtre ba lobaki nanga mais ngamo na kitaka sur le terrain ko solo na ba batangisa makila pona stade wana ko tuna bango est-ce que permission zali ba lobaki non Jinway, vous êtes chemin de l'esprit. Pour Jinway signifie chemin de l'esprit. Un Jinway voit ce que tout le monde ne voit pas. Un Jinway ne meurt jamais à cause de ce monde. Un Jinway est injuste pour le bonheur des autres. La seule dignité d'un Jinway réside dans l'accomplissement de son devoir. Plus de 143, 81, 330, 54, 38. On est dans le numéro Jinway. Plus de 143, 81, 330, 54, 38. Bakoko balobaki
Té, dans le baki, plus jamais. Oh, à côté de mon étalier. Bon, mon résultat. Ma ouais, quand ma famille m'a quitté Tangisaki. Toleki, si on le lopon héritier Watanabe le 25, Totori na tour de contrôle. Bakoko ba lobby, nini. Parce qu'il n'y a que moi qui pèse un message exact. Na pèse ka bomo na bilembo. Isaka ngawa sala ka ya vrai. Isaka ngawa sala ka vrai. C'est moi qui est le vrai spiritualiste ici dans notre pays, la République démocratique du Congo et partout dans le monde. Bancetre balobi permission ezali pour na conseil héritier Watanabe. Tour de contrôle. Mututu akokota stade de martyr akobima bien. Kufe kozala te. Makama ekozala te. Ato koti na mwana na yo ya bébé. Na kacha stade de martyr obimane bien. Plein ya kaka me bat bazala très à l'aise. Kolia komela koyoka. Héritier ndenga ko yemba ndenga ko pesa makambu na ye. Pe bato kobimanda sak na téléphone na yo bien. Permission ancestrale ezali Banzambe balobi. Kende stade à l'aise. Sak na yo côté na moi à l'aise robima. Sécurité à l'aise à la tête. Peuple congolais, peuple quinois, na ba uti ba province bango moko ba kobatela la concert wana. Ezali concert ya fête bana bazala ba sepela ba mona wata en face. Mon spirituel. Pe ba martyr ba ndeko ba tangisa makila pour la bisika. Bazali d'accord ba pesi feu vert pour la concert wana. Alors bokanga date pe émission bo garder yango parce que nazonga qu'après d'événement. Na nosaki wa continue batu. Bana na concert ba rolela. Bolela ki na zonga ki na pèse bo pèse nga raison. Lelo na yosebino oyo ba lobby. Moi je parle oyo ton amour spirituel paye pas Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Nzambe pe ba koko bazé le ngona wata na concert wana. Peuple congolais peuple public ko batela. Bi ba outillage to bi ando bi vandelo nyonso ya stade de martyr. Pe ko protéger concert makele le kozalate muyibi kozalate. Bokende accès ali. To longwe et pas ndeko héritier Watanabe. To simbi batering Ferregola muto ya mon Afrique centrale Jésus de Nuance. O yazali belle voix de la République démocratique du Congo, de l'Afrique centrale, de sa génération. Ni désolé kana maimatali bureau jet set boyebi mokile le baka mingi pona bureau. Oh bureau Ferregola. Alors bureau bobongisa bo tika koyokisa ba gaulois ba gladiateur Sony. Bokabone komi na ngambu ya presse zo servir batering Ferregola muta mu Afrique centrale. Gaulois libéral ebimi bandeko muso batikali soki na nini. Ferregola azalaka accompagné ba chroniqueurs ebele pe ba journalistes. Mais tango bandeko bozu accès ya royamba muta mu Afrique centrale bokati bato mususu. Autant que babundaka grave koleka bino bato yamba ki ferre. Bino bo sali mutema mabe bo écarter bango. Boké bino moko. Oui. Mais ce résultat si c'est moi bateau. Pourquoi pas ndenge bo sala ba réunion na bino ndenge bo sala wana bo sala ba réunion. Parce que quand moi je pars bino bo yaka bo sali bo lebi ba futa bino ngane munaka ba mbongo ngane muna pesaka. Mais tant que nous avons tenga ma pona ko salir réputation ya Ferregola keba to zong so nzela pe to zong sa to longola yo to lingi bomoko ezala faire azam ta kabola raté alors botika presse ezala ini et bino bande ko bozala kata presse ko servir batterie Ferregola mutema mabeza te soko za mutema be quelque soit au ganga komba faire na ndenge ni to longola yo na nko ulongwa parce que zo lingo salir faire et bima ke faire mutatsindaka zo ande bino bo sali click na bino po bo isoler baninga alors to lingi biloko wana te parce que bo isoler les bateaux émission bo sali ke sali combien de vie impact ni bo sali parce que il y a des gens si bazana ba bunda pe danger akuta pe na faire bo avant na yete mais pesa pe makambo na ndenge pesa la makambo botika mutema be jet set eza orchestre ini alors botika presse eza la bon et comité na niveau ya ko beta bandeko balobeli batering Ferregola Jésus de Nias tout ça content de loko wanate et ce que vous allez bandeko ya presse oyo ba sali ke pe ba diriger bureau
na ndenge mabe bomi bongisela bino moko to pesi bino une semaine ya kobongisa parce que comme nga mutu avandi ya conseil spirituel Djin Way Muchiribara tant nga na solo na faire bino bozarati et quand je parle à yoka tant on peut na loka na ye pour na tel ba déclasser yo parce que yo apporter les biso pereso za pété faire aux la ka faire bon peut ba loba mambeza la ka bien alors yo royate ko salir réputation à Batering pa na bandenge mo boy keba biso lingi ni faire muta ba problème té alors ko yate ba j'aimerais comme ko biro faire comme ba presse boy to lingi biloko wana té donc muta zo tia des ordres ko kabola ko sala ka boy keba to ko tala on a mis so mibale yo tam so mona ke TV ko le ko so gango so mona ke yo danger non quand yo zo servir biso na négativité tant biso to lokaka bino bozana raté to longola yo na nko to lingi bozala bomoko pona combo jet set pona combo ya faire rigola pona combo ya bagoloise bagladiator bandera mo super asal ba réclamation la bango ya presse bazana raison alors to condamné to pesite to meto lingi initiation ezala pona combo ya faire rigola buzo bate yom to zo kota biloko CCC to kolongola yo na nko ko kansatela to vanda wana table mo le na batering mais tant batering avanda en privé yo zalati tant ya solo la kamakambo yo zalati alors faites attention ko ya osali combat vérité to boy biloko wana to zongi sur le plan politique peuple congolais guerre peuple congolais boy Congo était trahir pana biso moko ba congolais ennemi ya congolais zaka congolais teni ya Congo kenaki na ngambu tel ennemi ya côté ba moni le ko congolais pour détruire peuple congolais mais le ko la RDC le ko makasi balingaki ba sali gouvernement ya Fati Béton que je salue avec tout le respect que je vous dois excellence notre président de la République tête passante la mémoire qui est la mémoire qui résonne qui est l'icône de notre pays. Bino moni gouvernement ya kimia bozo ya net bosala babilo komoko boye ko déstabiliser bon moni kozali kofi Rwanda komolela po bokolela ti to kena bino ti na ti plus 943 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 Facebook télé remonté appel conseiller Djin Way Muchiribara sur le vidéo mona ki wana yé après jongi no mato solo le lobby kamuna yo ah ouais za tiko tak tozali na décembre balia kabino trop na famille est-ce que si au kabili bota non pas Dieu suprême créateur des cieux et de la terre peut bakoko o proposer nzambe nini pona libota na yo bino ba kufela kabino ka ba maladi moko boy sala bilan vie passée nini malungwe longwe Nina madame Baksami, bon vie présent. Est-ce que futur na yo, aux compte en 2023, quand on a situation wana, bana bazo botate, ma balezo yezo kende, yo se va promettre bazo réaliser te. Bon, comme on vivre le col à lui établir, c'est le Zaïe 25:7. La Bible dit c'est par les montagnes qui anéantirent les voiles qui voilent toute l'habitat de la terre. Les couvertures qui couvrent toutes les nations. Baval ba couverture c'est quoi? Il y a des familles bazana si à lui établi qu'on a dans son réclamation. Batela bangolo abashi babotranda kuliba les ates 5 à 10 ans de mariage divorce. Na commerce avance raté. Au compte à prison makala. Dans les cas moments boyo donc ça dit oyebi kutendi no se retrouva wana. Appelle conseiller Djin Way Muchiribara. Tu dois sortir là. Batruka yo na ba juge. Batruka on accompagne la société. Babeta le romoro yankada et même maman na prison se retrouve au bateau comment on a ndengeni peso ozo subir peine moko boy cause za yote yo fobima wana encore yo refete kunate au sali 5 à 10 ans appelle-moi au fobima makala wana yo fobima encore aux ana ndolo aux prison partout dans le monde quel que soit pays continent aux aller il faut bima so au sali prison injuste appelle-moi. Tu dois sortir au nom puissant du Dieu créateur de ciel et de la terre et nos ancêtres. Yofobi Mawana. Comment tout de suite au 1er décembre, yo mukande zate. Dans le côté 2023, ça mukanda. 30 à 15 ans, ami qui mukande zate. Nani avant de dossier na préfecture. Nani a voté préfecture et ben a solo laté. Pour na yo. Ngonge koki yo mukanda na yo simbo salamus. Yo ce qu'on a poto sa mukanda. Valeur nos années. Dis-moi un peu. Ça dit yo confiance no kana ba Yesu wana. Yafo balongoli bino nzambe na bakoko ba latisi bino Yesu yafo.
le cause fanatique à pasteur moi on trouver vie normale on va na canapé zo talanga il faut za mukanda na nko na koma zamba que la likolo na sepe bakoko il faut za mukanda talabano kitoko mabale zate mi bali bazo proposer bazo kende ozana entourage ya bato ya mbongo pe bakonzi pourquoi bazo servir yote ozana nini ne longi masque de veste nana se manifestera le longi na yo libende tombola ga libende bato zala bango komba relation bazana ba force moko yo zana force nini est-ce que yeso fo ba chela yo toi za Dieu suprême créateur des cieux et de la terre pe bakoko zongi sabondeko na bakoko na nzambe pour ba relation ba servir yo. Appel conseiller Djinoué Mouchiribara, plus 243 81 330 54 38. Plus 243 81 330 54 38. Moi, Noazala Libala. Mais mobile moi Libanda. Azombrié moi nanayo. Pour qui m'essaye à réclamer vers divorce. Yozali maman, Yozali papa, appelle-moi to zongi sa peine à Libala. Moi ça kenda mobile kenda, bozana beso ba zonga ini, appelle-moi to zongi sa. Ba botolo banana sosolo ngozo bangona nko. Ba botolo mobile moi so ngozo bangona nko. Olingi portefeuille magique obomi mutute et surtout yangweza ko kita po ba faciliter ba famille ba sunga bato. Ozana moi cher ba ko pese portefeuille magique et bomaka mutute senga pe makila te. Ni avant ni après. Et ça la marana baloso. Ba expliquer le procédure au sunga pe ba famille. Ba lokaka yo na Congo pour tin ndarelo rote na décembre. Mais tant que tu comme dans décembre, tu as le cayote, ils ont porté sur un bango, mais c'est la multiplication. Ah, ouais, la négativité, ah, ouais, la spiritualité. Au coup, comme un riche sur Bomi Mototé. Ce sont les vignes, quand tu as 40 ans, tu as 40 ans, ça dit comment on va vivre en dernier, il y a comment tu as 40 000 euros et que mon pépé, ma boque est au boca. On comment contrôler spirituellement. Ça dit que mbongo ye ekei mamoro ah maintenant tous la mbongo ebele na salele nini bon tout so na zuna sala boy projet ya soki mbongo esili mais tant mbongo ye ekei ka boy entreprise no bando sala clientèle ezate appel conseiller Djinoué Mouchiribara plus 243 81 330 54 38 plus 243 81 330 54 38 ozana maladie ozana sida benanga kende ozana 3 séries sida na expliquer eko kende. Vous avez hypertension, diabète, prostate, hémorroïde, vous avez liboma, vous avez monakizengi, aveugle, abotamaki bongote, vous avez malédiction, vous avez chance à mibali basi, vous avez makamouya bien, makamouya nous se font moi. Vous avez établi réclamation, condamnation. Appel conseiller Djinoué Mouchiribara, numéro plus 243 81 330 54 38, plus 243 81 330 54 38. Quand Abis na yobi pa yozali to sambela. Quelques minutes. Okaba, libota na yo et pas Dieu suprême créateur des cieux et de la terre. Ngana oteyo yeso faute, ngana oteyo nzambe ou akela likolo na se. Est-ce que bato bazo bonga? Yo ya kotika bango. Bazana makila verte, bazana makila rouge. Bato ba famille zo pamwa ma bazo bala. Babo ma pe mutute. Bato bokende ba Chine ba Dubaï. Bato zaka na France makota na États-Unis Japon. Ça dit ba leki on a nini. Bango tu bazaka makila rouge. Et ça juste ba sosola. Que Jésus a 3 étapes. Passé, présent, na futur. L'homme n'est pas de sa pensée comme on a la conscience na courage. Conscience nous est le belonine. Pauvreté zo vivre. Ba situation zo vivre dans mon famille. Ba lui établir ba condamnation. Ouais kangi yo na libota na bana na yo. Tala ko kemba yo kemba na vie comme ko affecté na bana na yo. Parole malunga luka bola ma bana na ye. Ce qui a souffert. Jamais bana no ba ko sibir. Tika bana ba comme place yo komate. Ba sala ya danger oyo salate. Ba simba oyo simbate. Au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre. Et nos ancêtres. Tu dois sortir. Dans ma situation, c'est commissaire stationné. Ma problème financier, problème sur le plan amoureux. Liba les aussi mathématiques, quel que soit Ajosa. Appelle le conseiller Djinoué. Mouchiba, les dieux. Oui, il y a bien machinanga. Il y a des gens qui sont appelés mandatés de Dieu. Mais Dieu parle toujours à travers moi. Dieu bénit toujours à travers ma voix. Dieu guérit toujours à travers moi, conseiller Djinoué Mouchiribara. Yokangai. Activez juste foi na yo. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Lis Hébreux 11, verset 1, 6. La Bible dit la foi c'est la ferme assurance. Mais pour moi, la foi c'est comme un radar qui voit même à l'obscurité. La foi tire les grands choses qui sont de loin de venir auprès de quelqu'un qui croit.
au Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre. Activez juste foi là. Faisant arme, moi, comme ben de l'homme, là, moi, quoi, on a mars, pour ça, on a décembre. Décembre, on a nos silité, il y a faux zoango. Il y a fêter Noël, il y a piakate. Il y a fêter Noël, il y a balio, baboto, là, yoana. On dit, moi, sur le kenda, il y a fa zong avant Noël. On a puissant du Dieu créateur. Des cieux et de la terre et nos ancêtres. Ça dit, situation de vivre, soso la mouka. L'ongo cause de la fanatique, il y a pasteur, apôtre. Nganga mogoboy, to prophète mogoboy. Tangue koki, yo pour changer vie. Au bongo la makamona yo. Au compte à peine en kembo. Bana ne peut pas vivre, peut santé, prospérité. Hein? Comment yo souffre, l'ingima ne peut pas souffrir. Ngonge koki nzamba, que la likolona se. Azolongolona situation zanango. Yo juste foi de zana activé. Au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre. Bima la situation comme ils sont emprisonnés. Serait à lui établir. Loba angaï. Makamuba meba oba setre basala. Ngana yebi angote. Ngana obima. Ça dit ça David. Webi David alonga ki Goliath pour deux choses. Chose à liboso zala ki kondima. Babengi foi. Yami bale kombe zala ki a été. Kombe zala ki a Saoul. Et ngabe le kola Saoul a zoa. Presque 2-3 semaines à quoi affronter Goliath. David batini kado tiki la baya biloko. David a été le bomité. Babengani ba moni inutile. David a bingana ko bomaye. David a moni roi permettre na kita Goliath. Wa biyena ni mukuse ba uti wa bi roi na zamba na boma balio ba ous na maboko. Et je me suis roi mutu rabi tikana nga butu moko lobi na permettre yo. Roi permettre que David kondima David pe combat Saoul. Ezala ki ya David ite. Mais talandenge mutu ya mukuse ndeko David a kwa isaki ndeko Goliath. Goliath nini etelemelio. Webi il y a situation nini. Est-ce que ça malédiction? Est-ce que ça li célibat? Est-ce que ça li échec financier? Est-ce que ça li maladie? Est-ce que ça li nini? Goliath nini etelemelio. Yeba que ça va combat na yote. Ce que ça li ba nsetre bali ki manga. Yoyo kaminu ngai. Ozopi malelo. Na kombo ya zamba kela likono na se. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre. Bima la situation zanango. Ce qui est compliqué, appelle le conseiller Djinoué Mouchiribara. Plus 943, 81, 330, 54, 38. Plus 943, 81, 330, 54, 38. Nassunga dans le Sambo, quel que soit continent pays aux années. Obima la situation aux années. Au compte appel, au sekapet. Ça dit yo libala kimezanga. Nani yango atelemela. Et c'est qu'on a libala. Nani yango atelemela yo na vie que yo souffrir na famille na yo. Et sur les réclamations, condamnation, tu dois sortir. Ozo bimana komba ya zabaka na likodona sepe bakoko. Bimana situation sanango. Plus 943, 81, 330, 54, 38. Yaminga Gosala TV Zalingonga. Appelle conseiller Djinoué Mouchiribara. Moi je ne suis pas charlatan, je suis spiritualiste. Awo goboma mutu tezane kile ba repé sauter. Tokobele la juste nzamba que la likono na se pe bakoko na yo. Kotuna bango pourquoi yo comme stationné na situation wana. Kolongolo na situation kembisio. Okoma pe utile la vitrine, or pe koma or ele kana moto. Aussi ole kina moto mingi e komi ngo okoma utile la vitrine, ba se plaper na chaînette na bague na or. Yango au nom puissant du Dieu créateur des cieux et de la terre et nos ancêtres, qui a kimia meilleur vœu à tout le monde. Bonne année et Noël. Botika 2023 mutuna mutu. À partir aux autres la vidéo, ce sola nini ya malamu ebakisami, nini ya mabe ebakisami. Est-ce que il faut vivre la situation zanango bengangai au changer makambo, au contre la dimension mususu. Au nom puissant du Dieu créateur de ciel et de la terre. Tolobi amen. Amen elingi koloba na ndimi oyo lobi kokisama na vinanga. Vous allez qui bloquer comme débloquer. Vous allez qui stationner quelque part au long de la combat zamba que la likono na sepe bakoko. Numéro est plus 243, 81, 330, 54, 38. Plus 243, 81, 330, 54, 38. Au Bengingaï, appel vidéo tel que Wanaye, après zongi normal to sololio, opposé kanayo, to sungio. Awa toyebi Valérie Yamutoki. Toyebi mbonge zama ki les esprits et bomakebi ki saka mbonge lo bagayo kaka. Osali o balobina yo ozikti kotak. Nzambo zanzambe yaba conditionné, nous avons un sacrifice. Quand on sacrifie mutoki na yo, on sacrifie makilate. Juste mutoki na yo mbongo na yo, to sungi ositi kotak ba kosengo mutute o bomba, mutamona te keba na babilo ko ba charlatan a démontrer que bina bimisa ki mbongo na TV impressionné bino. Bino bokanisi kune loko za keba, oya ko lia ba tout ça le savoir. Na pesi numéro pour na mbalasuka plus 243 81
330 54 38 plus 243 81 330 54 38 tika mabota nyonso ezala na kimia na komba nzamba kela likolo na CP bakoko tokutana na numéro ya sika. Merci. Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température